batebele bakete wana eza pona ozalaki ya olongwe okebe ozongi boye yango pembe ezofaire partir na repêchage na yo ezala te oza vrai te moto longo ya Kisi Njora fali azalaki irrédevable na ye parce que Kisi Njora de compte final ya mosala asalela fali tilela azwango te abanda droit chemin moto ya fali emata asala mama na mosala na droit chemin parce que il y avait personne où abandait de croire na fali na débit na tout le monde va ébeka ke échouer tout le monde va ébeka ko simbater mais le lot fali asa o asa eza grâce ya ba travail bien fait ya ba Kisi Njora na motema ko fungwa bande sali fali ko malele Slomanike asala émission alobaki yena fali so bakiti Paris a olia na succès l'équipe fali na succès à travailler na une victime comme volontaire ba futa et l'autre côté mais le lot abandait ko la fali mais photo mais mon ndenge ni yoza faux oza vrai faux fali et mon loba na générique na ye on n'aime pas des doubles nini discours na cour ayu arena eza parce que alongwaki akei fali boye ma pekele kaki nyonso na lobaka ngona stade de martyr fera okangisa bino munoko monya molelo ma pekele kaki bawari bamonaki ma pekele kaki bawari ma pekele kaki lelo nie nasala profession na stade de martyr Kisi Njora absent Manike de John Prince Babia Manike bimila biso ba fetaka fali merci beaucoup pona Prince Babia dokende nu absent na wana lobani wana tote na repêchage ya repêché te on repêché comment ça terminé à prendre dans place na ça bientôt te no mipali Manike alo puta moko akoza mzo Prince wasi visa ya Prince ba bende ba bombi pour ko ta recours tote non Prince ba voilà recours il y a examen d'état il y a new arena il y a eu arena il y a poste pas de tote en recours après avoir insulté tous les musiciens congolais voir les résultats du monde tous les musiciens du fallait le guide de Bébé Chandati Wendo Moké Kate absent Valdi Tambo absent oh là là absent Aïda Bokwala Moudali Kassou Nayo absent tu vas répéter de la bien Moudali Kassou au côté na recours il faut il y a raison de principal bien viens au qui l'échafaudage par rapport à carrière bien na où nous santé Abraham na obangi na on échafaudage Jaël Show obanda bango mabe invitation pour ardoise mais avec Given ba invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier ba invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission na bino les news de Joyce. Les news de Joyce, ils aura toujours kawana pour nous la bino. Bah actualité news ils aura na terrain pour nous la bino rien qui est la vérité. Ah walo côté les kakaté. Je passe d'abord derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Arnaud. Et voilà, pourquoi pas dire encore bonjour à Djibril Biak BHK. Les jeunes entrepreneurs. Bonjour à Willy Mouchine, piste de 143, le vent d'État Pakebo. Bonjour à Président Moukous. Bonjour à toi, Kissinjan Antoine Moanayolo Nakata Moscou. Bonjour à Bruno Loubi Kambongo, il y a propre pas Nambongo à Salité Zalakate. Et voilà pour comprendre aujourd'hui dans les news de Joyce, en tout cas, nous allons je reçois pour vous des coordonnées en Lobaka. Chaud. Je reçois pour vous les longues jambes par rapport à la sortie médiatique. Il a fallu Poupa, 45 visas. Waouh! Oh là là! Bravo l'artiste. Bandimi kopesa ye ba visa Schengen
biso nyonso toyebi concert ya monene oyo artiste Fally Ipupa azokende kobeta na novembre na New Arena. Oh, vraiment concert oyo tomoni ke bato vraiment bakokende ebele parce que tomoni pende bavisa epesani. Soki moto asali likambo vrai c'est que eza vrai, so asali mabe c'est que eza mabe. Là na vandaka na vraiment na besoin ya vérité. Qui tu es na besoin de vérité. Je reçois pour vous le long jam, c'est par rapport à actualité. Les longues jam, bonjour. Bonjour Joyce Tumba Benzema. Bonjour aussi à abonnés tout à Congo Esengo Télévision. Très ravi à Osala Awa. Merci pour l'opportunité à mon général manager Papa Clovis Infine par Maman Doris. Na fessé Bambote. Il y a Willy Moucheni depuis Paris. Fils de sa parole, les 20 étapes à Willy Moucheni qui est déjà Paris. Avec Oma Wewa Tongo. Et puis merci beaucoup. Na Chantiga Songo Bourgeois mon vieux. Honorable Justin Mompolo, mon président Christian Moukoutia avec toute sa fondation Christian Moukoutia, boutique d'habillement MHLMB toujours na Bandal na Sundi na Sazeta Baoba, Willery Resto Bar na Avenue Londala et puis merci beaucoup na Planète Les Débonnaires Avenue Victoire Awitz en face à maison communale à Kalamu. Pourquoi pas appeler ça mboté na les plus jeunes entrepreneurs Djibouli Biak et BHK business babi achat parcelle location véhicule contactez BHK business, il y a les grands entrepreneurs Djibouli Biya qui est au Salabia et puis Tipe Bokan a toujours lauréat de Bruxelles et puis Gloire Sabo Amade Gucci Lutonadi aussi à Zolanda Bisso Nabi Lelo les Amabé. Voilà les longues jambes. Na ba papier boya ni nyango. Yo dans a besoin de ça biso pour la université. Tout si mara ba papier ba big papier ba ka ke biso yo se to kokoma. Non, Joyce Tumba lelo eza batu ba repêcher te na pour ayu arena. Parce que you arena ça rappelle trop. Ah, c'est là le chaud. OK, moi dans la maille. Voilà. Oh, ils ont liste dini. You arena. Papier à repêcher. Et ça rappelle court. Ba batu ba repêcher te na pour you arena. Bango baza ah. Si ko faut sunganga. Donc on comprend que you arena pesa court. Si ko batu ba repêcher te. Mais ce qu'on veut que tanga ba. Na ba chiffler. Quand tu diplôme est limite. Batu ba repêcher te. Bon voilà. Bana mondatie to koti déjà na kati rotanga ba liste na bato ba repêcher na concert ya New Arena bato ba repêcher te ba repêcher te voilà na concert à court ya New Arena so yo faut souvent le lo moko faut sangala absent présent to bandi Kisinjora absent oh là là ya daga absent ou absent absent sana absent sana oh là là et là moi si mbali absent sana Manike de John Prince Babia Manike bimila biso ba fetara Fally Ipupa merci beaucoup pour na Prince Babia zo kende New Arena zo absent na wana lobani wana to na repêchage ya repêché te on repêché comment ça terminé à prendre dans place là bientôt tena mpali mani dia le puta moko à cause de me presse vas-y visa ya presse pas bondé ba bombi pour quoi ta recours to tena prince ba pas recours il y a examen d'état il y a New Arena il y a New Arena il y a poste pas bientôt tena recours to sauter presse ba recours to kota na recours ya aigle prince to kena na recours Alexis Wechi. Après avoir insulté tous les musiciens congolais, voilà les résultats du monde. Tous les musiciens du monde. Fallait les guides de Oubebe Chandati Wendo, Moké Kate, absent. Valdi Tamboué. Absent. Oh là là, absent. Aïda Bokwala. Absent. Moutali Kassou. Nayo, absent. Tu vas répéter de la vie. Viens Moutali Kassou au côté d'un recours. Il faut le recours. Il y a raison de pense pas bien. Viens au qui parce que âge n'est pas échafaudage. Par rapport à carrière, viens. Na où santé à Abraham na obangi na on échafaudage. Jaël Show. C'est un cité vert. Absent kaka t'inquiète. Yo, il y a un recours. Ah, il y a un recours. Par rapport à il y a un recours par rapport à Batambongo à Tamboula na bango. Thierry Mombaya. Absent. Elle est intello. Maël nyonso ya fayo ke nota na ministère ya culture a.
Tala, Batiki, avec toute ton intelligence. Demain. Mayela parlement ya maman Njuzambombo et non mona ba mayele ne comme personne santé oh là là très bien les séances élevées des longues chambres on va répéter tes bango et donc j'aime tout ça d'abord vraiment tout vendre à Siko mais je te dis que Prince Babia Manika Lobara merci Fali Poupa Prince Babia a déjà visa naïe à France pour un concert à New Arena pourquoi il mais Moni Mignon Abraham a eu moins 5 ans je crois 5 ans déjà petit Fali 4 ans petit mango maman barama parce que Prince Babia est raisonnable visa naïe Manika quoi ici on a nganda bombe attends il n'a pas na nini mais aux hommes Natiki Prince na bandal mena biso matanga. Otika bo. Matanga Prince azolela, azobaluka na mabele, mais à quoi ici visa na nganda bombe. Ça va risque à métier. Souci. Est-ce que ba kombo o ba pesi biso non ba visa na bango te ou bien ba visa nde ekobima sima ou bien ba katani 49 on a 54 non kiti ça 54 ana ekoki parce que Macron ba discuter trop na producteur azo bet artiste ba suki na 54 donc yakoba ki se zate ya kolongola zate et puis que 20 na ogote bilele azo ke poto na yebi na moni gote bilele sengo o yebi nzambe nanga gote bilele na France ce que tout nga fruit na ngoza nini eza patience il faut être patient dans la vie batebele bakete wana eza pona ozalaki ya olongwe okebo ozongi boye yango pende zo faire partir na repêchage na ezala te oza vrai te mutu lokwa kisinjora fallait azaki redevable na ye parce que kisinjora de compte final à musala ça la fallait ti le lazo ngote abanda droit chemin moto ya fali e mata asala mama na musala droit chemin parce que il y avait personne où abanda ko croire na fali na débit na ye tout le monde ba ebeka ke échouer tout le monde ba ebeka ko simbater mais le lot fallait ça au hasard eza grâce ya ba travail bien fait ya ba kisinjora na motema ko fungwa mande sali fallait ko malelo parce que loko eza lié a repêché na cour ayu arena eza parce que alongwa ki akei fali boye ma pekele kaki nyo so wana deso faire partie pe na bozali na été mais je pense nenga panisco nie prochainement a rozala repêché on est comme si faut senga so nzambe so manike asala émission alobaki yena fali so bakiti Paris a olia na succès leki fali na succès à travailler na un victime comme volontaire ba futa et l'autre côté mais lelo abandé gozela fali mais poto mais mon ndenge ni yoza faux oza vrai faux fali e moko aloba na générique na ye on n'aime pas de double nini discours mutu tout azo marcher na double discours c'est que vous avez écarté na critère ya fali parce que ba critère o ezaki exposé na critère ya bato bakende poto ezalaki il faut la patience il faut la respect il faut poser la muta double discours te parce qu'il y avait beaucoup de personnes au ba comme on a bibi na liste o na évité Arnold Soko go bende na biso bato ba mona pena liste ya bato ba repêché te na cour ya U Arena donc samedi bande on a biso eloko ebomi bango ezaki patience ya on a conseillé bango il faut être patient dans la vie mutu loko petit fali na bandal ba humilier na concert wana ba tipika na kilote na ekata na pantalon na lataka mais tellement lingaka fali akroye ko sala désordre te na concert ya fali po ba batala bata fali oh là là mais même parmi ba critères ouais mais petit fali atali que petit autre ko zami déjà maza patient mais lité akanda azwaka déjà afikine ba kité na podium afinga a balancer accompagner ya petit aza patient oh là là vous comprenez donc c'est un peu ça na vie et là on va retenir il faut qu'on patient. Oh là là. Voilà le long vous avez tout vendre wana mais eloko ekamwisi mokili eloko ekamwisi monde entier oh vraiment bato mutu ba betami mabaku comment na ke fali pour parler avec na carton wa tozo benga ngo 54 visa carton munene oh ebimi na Schengen ba remettre bango comment na bandeko bando benga ba comment na mo pour ba kozwa ba passeport na bango na ba visa mais ba remarquer que bato ba fukami musu ba longoli bilamba bazo tia mabo tolo na si bato musu ba lobi fala lingara lokumu koya kozwa visa to passeport on a maboko artiste est-ce que merci faut senga faut là na mabele ezala ba surprise tout le monde azana ndenge a exploitaka plaisir na ye
Ça veut dire yango on a même un examen d'état et ça n'a pas na oba sepelaka et ça n'a pas na oba ça émotionné et ça n'a pas na oyo si examen d'état bimiti sili azui temps ya ko sepelate pas kanisa mbongo passe ya maman soki rataki et puis si temps ya ko faire réfléchir. Je pense que Moutoulo est dingwe. Si à l'ongo la lamba bongo et dingwe c'est un souffrant. À souffrir ma kasi na gisasa a comment qui désespéré. Fallait na ba bokilo na ya bango mo ya ba semeki babaya ki. Donc ça veut dire loko ezalo ko epesi espoir ya vie. Mutu lo wa na gote bilele. Alinga bilamba masaka na mboka o totonga ke lamba te. Il faut beta krina ya linga ka gote bilele tomboli loboko. Attaquer tous les jaloux. Attaquer tomboli loboko na Paris. Attaquer tous les jaloux. Ce qu'on vient maintenant attaquer ba jaloux na Kinshasa. Jaloux ko uta poto ina bilamba sika, bien zo attaquer kana bilamba kala. Mais le lo fallait asungie, le lo gote bilele ka isko place batonga elamba. En tant que connaisseur tant ozonga. Je pense que Aroyana Babiloko est vraiment la coupe d'œil et ça bien. Moutuloko là, Kasangidi. Banda kota est victime ou le bifali moko. Il y a tout il faut Kasangidi pas kende parce que loyauté n'a une patience n'a et foutu. Kasangidi pas souffrir. Abonga na bakri Kasangidi yo sko ye elo be bomaka ezani. Tant ba equaliser ba kendaka on dirait pas ça na loana. Tant accueillir à comprendre que les promettre traiter d'azonga. Mais le fait qu'il y a Rokende, il y a besoin de faire partir dans double discours. Mais ça les artistes affinaé. Oh là là. Mais si qu'on va débloquer la bango Kasangidi. Donc bon voyage. Naebi la noté. Ah oh là là. Moutoulo petit fali. C'est normal à Kende parce que Aouta Bouende. Batouazana na Bouende malimbisanga bamona Kinshasa de Paris. Oh là là. Mais ce qu'on y a na Kinshasa ayagi na boule kembange ko ya kana nzete. Oh là là. Aye boya comprendre kembange ko ya tena nzete tout akomi kasade akoma tina fazer. Oh là là. Ce qu'on lelo nzambe na ye o asambela kana ya ba famille na yo ba yebeke mwana bisa ke Kinshasa ke ko luka. Oh là là. Nzambe wana a accomplir prière ya bato basamba pour la petite fali. Soka zui. Où est le mal? Où est les valises? Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Pour les longues jambes. Batunde bandoro zwa ba visa ba yofuka mabongo pour c'est normal. Et ça normal parce que mutu na mutu azaka na ndenge na ye ya ko exprimer joie na ye. Netinga na rasona na esengo bien sûr on a so bakabelinga mbongo pe batambongo na na bwakaka. Na comme avantage et puis très impoli. Pour tout amutu na nzela so tout tinga na ko kangisa yo. Okoka chop chop te. Donc nga so ko pesinga manger à boire et les chop chop. Na comme très impoli. Oh là là. Na ko manquer na bato ba manquer. Chop chop ndemte bisa awach baswe. C'est ça. Oh là là. Moi on va awa. Attention na le côté. Soit à $100 à boula ko mulai. OK, lobi on s'en est kana Taïwan. Ça va risque à métier. OK. Vous comprenez? Yango na c'est là. Oh là là. Yo ba beza zuwa mani kende o sepela bongo. Examen d'état et bibi. Babi yo zuwa zuwa mani kende o sepela bongo. Olobi? Celle la mani kende. Voilà où d'un faux débat. Bat ba bibi. Oh là là. Oh là là. Examen d'état bibi. Oh là là. Alexis tu vas dire que makasi. Alexis a 34. Ba point na eza 34. Alexis 34%. Voilà, les longues. Yango katani. Batusu ba lobi que. Qui sinjo akuta zu 42. Okata na Alexis wet. Ezolakisa déjà que fallait te mutatindaka Alexis wet afinga batu d'accord. Vous comprenez batiki hein? Ya bulesko ingir nde e maiti avion. OK ingir na muto asa mayele amoni omba moke na za entouré na bato baza moins intelligent. Jaël so tellement kotaki est victime na retard ba Alexis ba finga ki alingaki afinga mbango mpo bakokana. Aleki kutuna bango. OK. So na ebiso ba pourcentage Jaël a joué. Son émission va pourcentage Jaël a joué pour les là. Oui, Jaël sera combien? Combien? 24. Ah, 24 plus 12. Donc comment on a combien? Moutazu 12 ndenani. J'ai Natala bien une liste. Oh là là. Demain. Oh là 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 là. Mais les langues chambres. Tout peut être dit solo mignon Abraham hein. Babi mignon Abraham. Abendimo 5 ans na ye. Babenga ge Yuma, te pa bata wenge. Yuma. Ah. Yuma. Oh là là. Lelo yo. Bando bindimo kwa ninyo. Oh, yo mission wenge. OK derrière mission quartier latin. Ola Yuma. Wenge yango wana te. Oh là là. Courage na efuti. Na onyo so tomoni pali pupa tomoni lokola ba Alain Swag bazui ba visa tomoni lokola ba Gautier Bilele bazui ba visa tomoni vraiment bana bandalo ezaki ke ba soutenir fali na bango e bébé la bango e bongela bango ba balobi
est-ce que kokene na bango kuna bako baluki la fali te tomona lelo tomona chibambalo baluki la fali lelo tomona ba pire fali o baza na poto wana ba camarade fali wana mais ba baluki la fali pour pas lelo ilong champ to so ba mate gote bilela baluki la fali na poto. Mais en réalité vie eza mystique soki toyeba bato tovanda na bango mais tovanda raté. Ça veut dire mutu sokozo réfléchir car à négativité à batu c'est pas bien. Ça veut dire tout le monde est libre. Il y a ça la parcours naie to ya ko comme un lobby rebelle to ceux qui pas aux la normale ils ont dépendre naie parce que les lois fali tia comme fali je ne pense pas que a comme fali na kiye moko ça veut dire apport ya bandeko wana nyoso de les lois sali fali o ya zali ça veut dire ndeko soki a ke poto accompagne que des comptes final neza poto ba memie pour na musala na so sala peme na fali aza libre donc ça veut dire ngana o conseiller bandeko ebele ba kei. Ce qu'on comprend que na Kenya déjà, aux arana mois passe il y a au côté de 500 000 na mois. Il faut trop tikala. Parce que famille na yope lobby au cause à la redevable na bango. Poto ebi poto nenge tambola. Ça veut dire poto ça va faciliter musu obiso en Afrique to ça na moti. Donc de quoi monique na mois à côté année 1000 te na 2000, il faut que tikala pour ça le yengete pour le yengeza de quoi douleur. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça bateau ba kei ba ke fali à considérer bango. Et puis alingara bango c'est par amour nde amemi bango bala kisaye bolingo wana bazong sela nde ba français balobaka une flèche aller il faut ça toujours na retour. Voilà toujours que pe malin pour na suka ya mission na biso le long jambe bato musu ba se poser ba question o moza question na tout nous question la rue très bien to ba ya balabala balobi l'air fali poupa akende ko beta pe concert amnene na France wa beta kawana asalela kango vraiment publicité minute to surtout karaka boule ba musicien nyoso est victime na kata Paris ba okita na bis mais pourquoi il y a tout andimi ko dévoiler fait ba visa ya bato o bazui est-ce que ba oyo bete 12 te bo bon na uto ebisa yo déjà maramba 12 déjà ils ont faire partir na kokima ça veut dire mutu to aza libre ya komona ke place o akomi kuna ils ont faire partir tam suna kozala des comptes final ya musalo asala auprès artiste fali donc ça veut dire mutu to aza libre ya ko sala o ya zo mona sala soka comprendre que ça bénéfique pour na ye donc ça veut dire bato baza ba conscient ba kozonga mais tolobi peut-être que bato ba kotika la baza ba conscienté ndeti gote bilelo yana gote bilele mais c'est un guerrier c'est un petit frère ya fali aza petit frère ya fali akolinga te ayoki sa grand frère Nesoni d'accord et puis gote bilele soka sali kaka mouvement ya akei azongi en tout cas akoma considéré pas fali akoma voyager ce qu'on a considéré. OK mais voilà nous sommes déjà à la fin de cette émission je tiens encore merci la Congo Esengo officiel TV oh bomeza ki liste ya bato bakatani na New Arena le long mot de la fin bambote na bato balinga ko po goite 5 bana fois mbote na type boka na lauréat de Bruxelles mbote na Willy Moucheniko d'Amboka depuis Paris mbote aussi na Gentika Songo Bourgeois mon vieux mbote na honorable Justin Mompolo mbote na président Christian Mukoutia avec toute sa fondation il y a Christian Mukoutia et puis mbote na MHLMB boutique d'habillement na Bandalwa na Sundi na Wileri Resto Bar na avenue Londala Planète les Débonnaires avenue Victoire A8 en face à maison communale à Kalamu toke na wane surtout badjika kolala salle de fête à goût et au salle vraiment qui toko fort pour na ba marié na ba anniversaire et puis joyeux anniversaire à Berly Vengame TC à Robeba Serre profite bien de ta journée manger boire des fatanga mon enfuta mais le salut que Berly a fêté Toto sentir que le anniversaire on a parce que tout fait Hervé Chinois noir très mal au cœur que ton âme repose en paix mon ami Hervé Chinois noir petit Chicha Mabwana petit à mwana ya joli mayala madame ibanga kayo elengi na obeta G6 et puis que verset mabé bien dimi penda ko tanda en baline Hervé Chinois très mal au cœur ndonanga très mal au cœur en tout cas que ton âme repose en paix biso bato toza ya mete na yo to lingaka oti na dernière goutte ya sang na biso parce que ozaki cher pour na biso voilà Mr Motango bando ya bato ba oseka bo beba na Joyce bo swana alaka ki okulikala mais la kisi wango te donc ça veut dire ozaki vrai pour na biso âme na yo pe manakimia. Je pense que tozala wana tolandela ba obsèque ndenge yokende donc nzambe a pesa makasi na mitema oyo ezoki et surtout biso o tozaki bato na yo et puis ba condoléances na part na biso ya presse
te présentant déjà la famille biologique et ça vraiment qui tourne makasi. Voilà, on est des pères. Mon numéro c'est plus 243 90 69 090 17. Il y a Willy Moucheni 90 69 090 17. On a vu des longues jambes pour plus. Voilà, on est des cœurs avec vous, la famille de Hervé, chinois, Tonton Play, tout ça vraiment ensemble. La chinois, Tina Souka, la Tonton Play, la Bisso, la Mastavier. Oto parce que ba moment mo ya kitoko to tikelo parce que ba moment ya mabete mes condoléances vraiment la famille ya Tonton Play Hervé chinois mes condoléances à Claudia Bakissa oh vraiment avec madame ya chinois et voilà je dis encore merci à toi Arnaud derrière la caméra je dis encore merci à Yaouli Mouchen plus 243 merci beaucoup Binoyo Sonesa qui désormais sur l'Uni va poser Féric Bioyeka chez Soda Coiffure. Na entrée Éthiopie, on a vraiment un coin commun à Soda Coiffure à Zawana. Et merci beaucoup à toi. À Guen et Jeanne Garçon, l'équipe de Binoyo Sonesa Manzaka na entrée Éthiopie. Et voilà, je dis encore merci à Fondation Mukouti. Merci beaucoup à Kissindia Anton, moi, Yelo Nakata Moscou. Merci beaucoup à Saint-Patrick Ponce, moi, la Générale Maëlle. Merci beaucoup à ta Awachubasu. Merci beaucoup à toi, Berlif. Et puis, c'est tout. Que cette année, ça soit une année de bénédiction pour toi, une année encore depuis c'est un fêtarara qu'on sait jamais. Merci à toi Osé Dorothy Musika, merci Namine Soulinga Joyce Tumba autrement dit Benzima la presse. Merci beaucoup à mon cordon Clégis Zeis Mukomboso de la presse malade de côté l'émission c'est qu'à vous comprendre que toi na matanga Congo est ngokulela na famille à Hervé chinois. Merci. Obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divin invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinope promotion. Ngolé ya pamba. Maison divine. Bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez!